Président Félix Tshisekedi asengi na Egypte, Soudan pe Ethiopie kofungola motema pona eyano ya bolamu ya banso na matata likolo na barrage monene Renaissance Ethiopie ezali kotonga na ebale Nil. Ba ministre ya mambi ya bapaya ya bikolo misato bazali na masolo na Kinshasa zinga na mokambi ya Union Africaine. UDHU ki elobi mokambi na yango Guy Brice Parfait kolelande ya longaki maponami na 64,13% liboso na président Denis Sassou Nguesso. Bilembo bia CNI bisakolamaki na ministre ya mambi ya kati mitalisaki nde elonga ya Denis Sassou Nguesso na 88,57%. Guy Brice Parfait kolela akufaki na COVID-19 butu bolandaki maponami na kokoma na Paris pona lisungi. Misalam ya ONU pona makoki mabomoto misengi na bakonzi ya ekolo Congo Démocratique kosala bolikuliki pona koyeba bato bazali kotinda bana mboka kotelemela misalam ya ONU na monyele ya mboka. Bureau ya ONU esengi na bayi politique pe société civile kotika kotinda bato na mobulu. Union européenne elaki kokoba kopesa maboko na Ukraine pe elobi emitungisami po na bopusani ya basoda ya Russie na Ukraine. Mokambi ya mambi ya bapaya ya Union européenne Joseph Borrell apesi elaka yango pe Kremlin ewanganite ete basoda bayango bapusani na Ukraine.